former, c'est la mission. Se former, être au courant et longo. Dans un coquin des libosos, des alliés longuis. Ensemble, nous avançons, c'est gagnant. Avec nous, l'info devient claire. On vous donne les clés pour bien faire. Des débats, des échanges, des idées. Pour Samuel Cabana, pour que la France soit partagée. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant et longo. Nos alliés, coquins des libosos et salinos. Ensemble, nous avançons, c'est gagnant. Avec nous, l'info devient claire. On vous donne les clés pour bien faire. Des débats, des échanges, des idées. Pour Samuel Cabana, pour que l'info soit partagée. Les amis de WhatsApp, c'est pour vous. Pour Samuel, ça a toujours la bisou. Pour que l'info soit toujours avec nous. Alors rejoignez-nous vite. Dans WhatsApp, les solos et Komami. Sur WhatsApp, l'histoire est écrite. Voilà. Voilà mes amis de WhatsApp. Na pesi bino nyonso tu mbote na kombo na Yesu, ça dépend na oyo moko na moko akozwa pe akolanda biso. Lelo na sir toye na makambo ebele te, makambo eza vraiment ebele te ya koloba. Nazui ba message moko me namoni la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Na kamwe mbala liboso namoni muto ya tindelinga kaka alelo asali audio mingi tasali ka soki 12 minutes ou bien 10 minutes yanga pe na okenda bino musika te ya ona lingi ngai na bino tolanda toyeba eloko nini eza ko se passer na kati wana kandinge tolobaka aimer, liker et partager et osala biso bien malamu mingi koleka oyo azali mwana sika. Mes amis de WhatsApp, mutu nyonso aza na WhatsApp abosana te nako partager massivement pe ko aimer ko bosana pe te nako abonner na chaîne na biso esengaka biso mbongo vraiment mingi te hein. Eloko na betela yango c'était ezaka tango leki otalika mes amis de WhatsApp, mes amis donc que déjà na français otalika que émission miko ka tozolo ba lingala, tozolo ba français, tozolo ba anglais donc ozala anglais, ozala français et ozala congolais, ezala béninoise, ezala nani bo aimer, bo partager, bo abonner na chaîne na biso et osala biso bien malamu mingi ngana bino nazo tshela bino ba voix to yoka ka ndenge ezalaka kolobebele et kusala eloko te tozotia ba voix sikoyo biso nyonso tout olanda topesa ba commentaire na biso na suka ya émission na biso. Merci beaucoup, allez bye bye. Merci tolanda. Bonjour très chers compatriotes, c'est votre frère Lamois qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Et le mercredi le 16 juin 2026. Le 16 juillet, pardon, 2026. Nous sommes là seulement pour éveiller la voix. Et je suis un patriote congolais. Le slogan est la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à l'élégance. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? L'histoire du Congo, ça va expliquer au comprendre, nous c'est qui va expliquer au Mabé. Nous sommes invités jusqu'au Malopinière. Les jours où la guerre va finir au Congo, ça doit commencer au Rwanda. Moi, je crois à ça. Et la dernière de mes slogans, je disais toujours, où je dis, c'est Phénix qui va faire renaître l'armée congolaise comme un phénix. Donc Phénix. Pourquoi je dis ces choses-là? Naïbi que Boyoka Abadou Nanga, Mino Batu ya gouvernement. Sala Kombo, Tika Kombo. Bacheyo ministre, Sala Kombo, Tika Kombo. Bacheyo député, Sala Kombo, Tika Kombo. Vous savez une chose, les députés, les ministres, les présidents de la République, le président de la République, les sénateurs, tous ces gens-là, vous êtes des travailleurs pour le peuple. C'est la raison pour laquelle il y a un slogan. Dans la police, nous devons protéger et servir le peuple. Cela veut dire, moi, Namsala, Banamisa, Nabiso, gouvernement, Bozaka, Banamisa, Nabiso, prévenez, gouvernement qui n'a pas peuple à Tikalaka. Il y a un papa qui s'est dans le bac, le peuple d'abord. Voilà. Malheureusement, les slogans là, ça ne marche pas. D'abord, je vais commencer pour dire au président de la République merci. Namoni Obengi, président, il y a ce recensement pour le Congo. Voilà. Après 60 ou 40 ans, je pense qu'à l'époque de Mobutu 1980,
on avait fait le recensement, tout ça qui 60 millions d'habitants. Officieusement, tout ça 90 ou 80. Officieusement, tout ça dire 120 millions ou 117 millions. Entre 100 à 120 millions d'habitants. Je le dis haut et fort, chaque jour. Quel genre de peuple n'ont pas l'identité? Président de la République, président de la République a l'identité. Le problème avec le peuple congolais, nous avons un problème sérieux. Le problème, il y a Kubanda. Il y a un dicton qui dit dans la Bible, bien le verset biblique de Baka, mieux vaut la fin de toutes choses que son commencement. Vous commencez très bien, mais vous ne finissez jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Boubana qui a permis de conduire. Président de la République, il y a un permis de conduire. Banda, Moke Banda. Tirez-le. Président passé permis on va passer au digital. Un jour, au lobby, pour mon accueil, par diplôme payé comme accueil, et va nous passer digital, par monsieur diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Diplômé parce qu'on s'exprimer en français. C'est la honte de qui est le ministre de l'Éducation dans notre pays. Il doit démissionner. Cela veut dire en français circoncis. Ah oui. Je ne sais pas si le monsieur est circoncis, mais incirconcis. Je suis désolé, je dois le dire. Parce que c'est les compétences pires exemples en matière de, comment dirais-je, les informations de Namawa. Nathan on a biso. Moi j'ai passé mon examen, l'État n'a atteint des victoires. Pour jouer 58% ou 60%, tu as 50, 55, 56. Si tu trouves 58%, cela veut dire que vous êtes bien au top. Mais le bas nous va 61%, 71%. Mais vous qui français n'ayez, partout quelle émotion que vous avez, je n'ai pas l'émotion. Si vous avez l'émotion, c'est Kazanan. Aza ghost, vous te bien en anglais, ghost. Parce que le ministre de l'Éducation et tous ces gens-là, on dit quoi? La jeunesse, c'est le futur du pays. Alors, vous voyez comment vous êtes en train de détruire le futur. Coopérer pour réussir, étudier pour comprendre. J'avais dit, je l'ai dit, haut et fort. Tout ça, il y a une génération qui a détruit le pays. Le père, 2 ans. Si vous avez un Kabila, le fils, 18 ans. Donc, tout le monde a zoba. Na 5 ans, merci mingi pour vous. Au sein de l'île plastique, dans l'échelle de plastique, le plastique ça reste depuis les 100 ans pour se décomposer. Voilà. Nazoche labino tobengango comparaison te mais tozo chaka kabino moko boye bako juger totala makambo o la voix zokoloba pona ministre ya éducation. Tolanda biso nyonso tu bana na biso bauti kosilisa na Congo na bana oyo bauti kosilisa na Europe. Tokolanda biso nyonso tu attentivement. To juger bien, totala yango bien. Neti awa na Europe et comme na système soki mwana aye classité bakoyati na ndako pona koluka ba parents. Soki mwana bazopesa ye ba travaux ya kosala na ndako soka azongisi yango te bazokoya koluka ba parents na ndako po bayebi ke na âge wana bana bakipaka isusu ba makambo te azo préféra sola na ba camarade atambola ka ndenge la voix alobi nga pe na landaki yango na lelaki na mai na misu nazomona ba question bazo poser bango bana na bazo kokata ko s'exprimer na français te ka ndenge la voix alobi biso tonto tanga na ba période wana po bima vraiment na ba 58 wana ba 68 ba 72 o ba komi kozwa lelo il faut zala muku wa bongo te mais koka moi ozomona mwana zobima na 78 eloko malongo ezate tolanda ngana bino nazochela bino na kochela bino ndambu ya Europe ya bano bauti kosilisa na oya biso ya Congo bino moko bo juger. Merci beaucoup. Twins. These two are twins. Oh. These two, primary school, from primary school. They know money. Okay, but yeah, they're twins. Layla, and the dad was outside. The big dad. You guys are like big. Yeah. They used to drop money to the school. But girls, have fun, okay? See you guys. As a key girlfriend. Bye, baby. Yeah, bye-bye. Bye. Teacher, oh, Jordan, Elisa Kies. What the teacher that you supposed to
ya kotamwa ezali abiyema ya badiplome mosusu engaye tala awa yayo ya mwasi yazuka Pologne ya munene soki pacheni na kati soki pe na kati ya nango ya bongo yebi kaka ye moko mais l'essentiel akende kosepela. De l'autre côté, Tantino Afandi Boy très émotionné, il expliquait qu'à présenter des examens d'état 2 fois mon bibaka tanaka. Baloyo, dans Bayo qui connaît là, a réussi. Tellement heureuse parce que je souffre mille. Ça fait déjà 15 ans où je m'attendais dans ma part de formation de côté au Mali. Mais cette fois-ci, cette année, dans ma salle de classe, avec moi cette année, dans mon ACP, dans l'unité de là, parce que ma maman va se passer, pendant que nous avons là. Mais tout ce que j'ai, je fais un courage, je travaille, et il faut en appuyer sur le lieu à mon dire, je fais des vidéos dans ma larme. On est tellement heureux, la communauté pénale, parce qu'avec moi, je peux m'en aller à CP, ni ma cache, parce que la mérité en temps. Awa ba diplômé ba sepeli ba franchir étape ya 12 ans d'études ya Kikombo kata pour 6 heures bana déjà ko bongama ba tatu à midi pe 10 heures 11 heures bongama nzela ya classe désormais ba yebi que chemin à ce que vous la bango liboso va continuer ba ici supérieur ba ici universitaire na bango kitoko mais malgré ko sepela il faut ko sepela na moi cadence po ba bon ça là les années nubelé ou les araka étape tala nani oyo nyonso tu boye 16 na 16 ans lelo eza ya koyinda. Merci mingi na asiri biso surtout tolandi video wana tozo continuer lisusu na balavoi ministre ya éducation na ba professeur toza na bosenga na bino boya bo excusenga telefone bandaki kolela toza na posa na bino boya bo revoir ba école nyonso tu oyo eza na Kongo wana po boyeba kosunga bana na biso bayeba ndenge nini bakoki kotambola. OK, ngana bino to continuer lisusu émission. Merci la voix. Mais j'avais ajouté quoi? Au sein du système il y a ça amende là-bas. Compagnie qui se ça la maille à plastique n'importe comment la carton. Tu sais que nous avons la photo. Il dit pour mettre ma copie na photo. Voilà. La compagnie on a va nous foutre ma taxe d'abord et pas d'abord recycler ma plastique d'abord. Là, vous allez voir, bonjour le moule, mais pour éviter ça coûte combien? Il y a un moment Libengue ça veut dire inondation salamaki, maille refoulée par plastique commis qui chasse commis plastifié. Nasengi présent toujours. Tu vois, merci pour le recensement. Nous devons savoir comment nous êtes. Nous sommes plutôt comment vous êtes. Je parle de vous. Moi, je ne suis pas congolais. Mais, la maquina. Et puis, pour cette élection, du Cambouya, carte d'identité, et tout aussi, ma armée na biso, la CPDMI, na salaire, vous faites un SN, service national, mais pendant que vous êtes soldats, parce qu'ils ne sont pas des soldats présents de la République. Au moni, na yoki li solo oyo bokani ba français na kopo yo. Na yebisa ki ba français ba lingara biso do a Emilia yo na francophonie, ya ba zoba au bosala na Europe, a préféré ki na ye a présenter Fali devant tout le monde que vous, le président de la République, qui représente Fali Ipupa. Alors, il faut vivre sur le Bagnam. Je suis désolé. Parce que tant que vous respectez, il faut respecter. Il y a mon président. Je ne veux pas dire respect. Un petit président comme Macron, il faut respecter, il faut tout ça. Comme président qui n'est pas qui n'a pas Tumba Biamunda, qui est la maison militaire. Zoko ya zamu troba pasteur ya chiwewe musupo mbakomule pona bawande teo kenena basango ya basoba na mona basango bosi kiseja sima popo basango bazoba muta maila ate na basango musu préférer peuple kupa ya kufa peuple sango préférer joindre mbongo ateka mboka. Je vais vous dire une chose, aimez Tshisekedi ou pas, hein? Vous devez mettre ça dans vos têtes. Kabila et Père et moi, nous sommes morts plus de 17 millions. Et aujourd'hui, si Tshisekedi tombe, est-ce que vous avez raisonné? C'est ça la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à l'Obaka. Voilà. L'allégance. Qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants? Les gens en Congo, il y a Pila. Pila, il y a Sanini. Aux gens en Congo, il y a Chilombo. Chilombo, il y a Sanini. Aux gens en Congo, il y a Wapi. Aux gens en Nini. Moutassoy Congo, il y a Bateli Congo. Pourquoi vous voulez détruire ces noms-là? Moi, je crois à mon âme. Je crois au peuple congolais qui ont la conscience. Je parle. Je vais vous incliner. Je dis,
haut et fort. Je vais vous inculquer cette conscience-là congolaise de savoir comment aimer le pays. Vous devez être les patriotes. Patriotisme, ça vient du mot patriote. Cela veut dire que vous devez aimer le pays du sang. D'abord, avant d'être mon Congo, je suis congolais. Avant d'être mon Swahili, je suis congolais. Avant d'être mon Luba, je suis congolais. Avant d'être mon Ngala, je suis congolais. Avant d'être que sais-je encore, je suis et je serai et resterai congolais du sang. Entre parenthèses, dans le bas, on a mis le loco. Bose la calamité, bon, on a confiance au Kende. Si on a dans la vie, jalousie. Il faut accepter l'époque, chacun son époque. Vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aimera en mangera les fruits. Confiance au pauvre, vraiment aussi la colonie. Beaucoup de silence. Mon tout manque de foutre à télé, on est qui tique ça. Il faut des fois se faire nos anniversaire, il faut que tu pas na yeye so bimisa. Mais tellement ça na bango mabe, azwa basi na bango, abima na bango, anyoko na bango. Le mal, vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire dans cet univers là, ce monde, l'univers enregistre, ça va ça va vous envoyer le facture d'une autre. Une flèche d'aller est accompagnée de flèches de retour. Vous savez ce qu'on appelle boomerang. Boomerang en Australie, capitale Australie, les Canberra. Les années, sur le qui est zongaka. Au bout qui sont les couleurs au c'est le Kofi 70 ans, bazate. Mais Kofi soit batté Kassili. Et le gouvernement sur Zoua. Au que son Rolls. Il va sauver l'équipe. Dans la semi-Rolls, il y a un provenant, un mois, un homme tel que ça. Il y a un sommeil, j'ai un goubou, on s'est payé, on s'est payé un goubou, un goubou. Le lot commence sur ma Rolls, et puis moi, c'est un aïe, tellement besoin de maïté. Pervers, narcissique. Hey. Au que son moi, c'est un cabelo Rolls. Bonjour, mon absolu, tu vas couvrir le roi, des fois, ça dépend de l'autre. Tout ça, nous avons besoin des gens qui ont reçu de l'argent au Congo, pour contribuer, tout le monde va alpha bonus à Kofi, Bob Malé à Tigina Université, Kofi Tigini, Bassina Bana, Zoba, Zoba, le Rosanati, au sol, on a moins Sinayo, il y a le bail au Maman Bana. Basta Congolais, Bazoba, papa m'a Kofi Tigelo, monter, Bomoni le Tumba. Je suis désolé, tu veux dire la vérité, à Kofi Azio, qu'est-ce qui est pas Manda, Manda Bomi au Kessé, Bomoni Lombo, à Tigelo remonter, Bomoni Pepe Calé, à Tigelo remonter, Kofi, le patron de la musique congolaise, Zoba, il y a Moutonaye, cela veut dire qu'il parle toutes choses dans sa tête. Je suis désolé. Si vous n'avez pas décoré en quoi, qu'est-ce que vous avez fait au Congo pour décorer au Kofi Olomide? Bah, on décore comme Golo Koufa. Et puis, on va repasser ça, yo, on a bien quoi rouge. On a interpellé le gouvernement congolais pour un. Ngaku tunamonaka au fur et à mesure bato bazokola comme si on dirait mayele pe eyaka kokita bango komona vraiment ke baikon na biso na musala basali na okota nanga makambu o la voix azoloba te nazobakisa kama eloko moya mukie kokola na bango ezokita bango mayele yo moko boti bana na yo moko suso bandi kolia bango tobenga bango siko banani po so totali kaka exemple moko ya nature nyoka zaka soka boti na banyama nyoso nyoka soka boti ya kenzela na yeba na pe ba kenzela na bango ayebite esika nini bana na yeba kei donc ekokoza la pe moko ya babiloko wana na se rappelaka na ba message moko nazwa pe kaka pa na yo moko la voix olobake na kati na mutu ya mutu nyonso comme si moi ner moko boye ezaka na moi problème ya Alzheimer ou bien ya dementia na moni yango comme si ezalaka bongo pona komona makambu oyo ba papa na biso ba congolais basalaka bakabwani na mwasi ayini bana akomi kofinga mwasi wana epa ya mwasi mususu est-ce que ça vraiment na sens maman oya boteli yo bana atabo kabwani il faut passer toujours respect parce que oyo vandine na ndaku apesu eloko moko te à moins que entre guillemets lobake bozana makambu susu bosala kana butu bomi bomela kana butu yangwana na moi il faut respecter et pardon na kota te na suki wana to continuer na ba voix ya bato ya la voix na biso merci beaucoup un problème il y a Alzheimer na dementia. Ça veut dire quoi? La perte de mémoire. C'est une maladie, ça attrape toujours, comment dirais-je, des adultes, des seniors. À partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous devez avoir cette maladie-là. Ce n'est pas connu au Congo. Auparavant, tu as dit maladie au Congo, il y a autisme. Mais le lot, tout le monde a autisme et salami. Gouvernement congolais, non, maman, au Congo, il y a maman, comment. Pembele, abimé nandaku azongite. Ça veut dire Alzheimer, cela veut dire que perd de mémoire na yo awa.
Vraiment, ils ont un kiss, non, peut-être, mais pas à partir de souvenir, bah, l'accès à l'album d'ailleurs. Gouvernement congolais, tous ces stars-là, je parle des stars congolaises. Pourquoi pas ça là-bas? On est au salé de soda nayo cimetière. On est au salé de soda nayo quand on peut se généraux qui tous ces gens-là, ce sont des généraux en matière civile. Ça veut dire qu'ils ont représenté le pays. Alors, à certain âge, il y a comme l'Allemagne d'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle l'Allemagne d'Afrique? L'Allemagne que vous parlez là, à ça, condition pour être l'Allemagne d'Afrique. So tu es timing aujourd'hui ba kampa tamoti tango zo ba Allemagne d'Afrique mais quand on spécifique mais quand on décortiquer biso mo oyo olingo comme ça Congo Allemagne d'Afrique. Moi je vais siéger au gouvernement congolais, ministre de la santé ça va le komoko pour recevoir ba maman wana ya mikolo tala nzita ça qui maman nzita kufaka boya zana jamais ça oyeba lelo maman pembe la bimina ndaku ayebanité abuni ça veut dire mutayebité parle en français l'information engendre la confiance. Quand vous êtes informé, vous serez confiant. Alors, moi, je demanderai au président de la République, seulement ils allaient, mécaniquement, pour former ma maman, faire bango, faire durement, dirais-je, passer la bango, centre pour récupérer bango, payer, nous traiter bango, ça m'a photo. Maman Denise Nyakero, maman Nyakero, vous parlez la photo aussi. Ça n'a pas centre honnête. Comment dirais-je, je passe à la bourse, pas la photo. Beaucoup formés dans la Congo. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, ça va pas centre la question. Bon, ça va pas question pour la population. Bon, tu as signé bien. Oui, c'est bien. On peut après une personne a péché, on lui donne des poissons. S'il vous plaît. Pour ça, le système a bien. Pour ça, la centre, on récupère tous les stars congolais. Papa Sonzo, Botier, on a centre, on a pour Bazali, généraux, Yamboka, Bundeli Mboka, Bercé, bon, on a vu ça. N'a pas mis ça, on a pas de côté dans le centre, on a le coup l'hôpital, maman, au niveau, ce qui m'a hôpital, on a Kikol, on a pour Saliamo, Moutako, Mokolo, Botier, on a famille, pour supporter l'État, supporter. Voilà l'intelligence, c'est ça que je dis. Ne me dites pas que je vous dis que vous n'avez pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème. L'intelligence, c'est la capacité à réfléchir. Bateau va changer mon kit. Je vais vous dire une chose. Bateau va avoir la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Kolingara jamais mon kit changé. Il a changé mon kit. Il a changé mon kit. Voilà ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Que Dieu bénisse les Congolais. Je ne sais jamais dire qu'il peut être ici. C'est la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Merci. Voilà. Ah, la voix Nzamba Lola a continué komona yo. Nzamba Lola a continué kopambola yo na musala oyo kaka ndengo mibenga yo moko yango no moni ye moko la voix aloba yeba kombo nino ko pesa mwana ye moko asenoma na kombo la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Kombo ngo bien wa bandeko. Quand ndenge la voix à lobby, avant que tu la voix au kende likolo ya batu ya éducation ya santé. Ba lobby ke maman na biso abungi ça fait 2 jours ou bien 3e jour angoyo na yebina nous vraiment ngo bien té. Police et salinine. Parce que to monaka bato nyoso tout obeta c'était kana bato nyoso bavandi na gouvernement ba bongo nyoso to na ba uti na poto. Tangu déjà muto abungi quand même il faut bocha ba service ya militaire na balabala balobi police abatelaka batu na biloko na été eza bongo te mes amis de WhatsApp eza ka toujours bongo police na biso esali eloko nini police na biso esali eloko nini toto tiki kaka ke bafuta bino mbongo po bokende kosalela biso recherche ya mama Pembele abandi lelo te mama Pembele abandi lelo te biso soto yebe tango bazana na théâtre na bango tango babandaki na radio na ndenge bayeko kota na nini ya ntengo mobali ne mingi ezalaki ntengo bango beli babandaki ko jouer kitoko makasi ntengo que son âme repose en paix bango ne soto na ba ebale monzale milimo na bango na badudunga fura milimo na bango epema na kimia avant to kota nanu na santé eloko wana yango eza ko bebisa Congo batu bazoye bate na yoki la voix à lobby awa atelemeli mama Denise à lobby ke yo ozalaki awa na Europe en tout cas excusez ngande na bengi yo je m'excuse linga lezaka na buzo bebele ozalaki awa na Europe oyebi eloko wana ndenge ebandaka
ndenge kendaka malembe 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 malembe. Sikoyo musala nango nini na Congo wana po tozomona ba mama ebele bakangi bango bandoki. Exemple mo kaka muke ya famille onga na yebi. Famille wana mama na bango akokisaki 85 ans. Avant di kaka na ndako boye babengi mwane na poto koko akomi ndoki mama akomi ndoki abimi bo excuse nga na terme auti na masuba aye nango aye kolakisa bango bia bozo botala masuba na ngai bozo ango bomela eza ebandeli ya Alzheimer babengaka ngo Alzheimer oyo esalaka ke ebungisaka bamikolo perte mémoire akokozala alongwe na chambre oyo akokota na chambre ya bana ou bien alongoli bilamba bo excuse biso na terme alongoli bilamba nyo surtout lamsa ke kotalata ba bilamba batu mususu. Donc tout wana nyo surtout esengaka ke to yede bango tozana compagnie moko awa na Angleterre ya bandeko na biso pe ba congolais basali eloko wana babenge yango Alzheimer compassion action oyo ke ezobanda deja kosala ekoya wana kala te na Congo po na kolakisa kotalisa bato ekobanda kosala ba publicité po na kolakisa bato. Il faut basala recensement ya bato wana nyoso tout regrouper bango to yebisa bato ke soko moni mama mukolo bongo zongisa epe loko nazo senga na bato nyoso tu na libanda soki bomoni mama pembele mutu nyoso tu ezala nani ayebi mama pembele bosalela biso ye mabete nzamba lola batela na bisika nyoso tu azali bombela biso ye tozana posa azonga sel et sauf na libota na ye bana na ye bandeko na ye groupe na ye to famille na ye baza pe na bosenga na ye makasi mingi koleka bosalela biso eloko wana tokochela bino pe ni na biso oyo na Angleterre basali eloko wana bo soutenir yango mama Denise eloko ya bien ya ko soutenir yango wana parce que balukela batu wana ata terrain moko bo ndenge la voix auti koloba bo tongela bango ngala bino tosuki na biso wana tozana biso na makambo ebele koloba metolinga koloba lo bebele bele te posoki yo moko mtozo sala émission ozolo bebele bato mususu bakoya kokima posa alors totiki bino bocha ba commentaire na bino bolobela biso bochela ka biso ba nini ba j'aime ebele pe ba o nanu ba abonner na chaîne na biso te bo continuer na ko abonner massivement que nzamba lola amona bino nzamba lola apambola bino ngana bino tokutani mbala sima tosengi na mama Denise Londres bazana Congolaise ba congolaise moko ba fungoli compagnie wana o eza lokola to benga ngo lokola charité pona ko lamwisa batu na likambu wana soki ozwi message oyo okopti kaka na mes amis de WhatsApp otindi message biso tokozongela yo tokoyebiso na famille oyo to compagnie to bandeko oyo bazwi likanisi wana ekozala ide moko ya malamu pona koyeba kosunga Congo na biso. Ti mutu wana asali yango to batu wana basali eloko wana basali yango parce que bayaki ko remarquer que bazomona ba parents batu bazobwaka bango na balabala bakomokanga bango banchore bazobwaka bango bazobake o mamo ya komi ndoki bakomi ko bwaka ye. A vous nzamba pambola bino bye. Tozana posa mama pembele azonga tozana posa ne toza pe na bosenga na ye kaka merci bye bye.